Bonjour, Nabino Nyonso, Uzolandanga, Stéphanie Larose, na La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show. Lelo na ye awa kolekisa bino comment na sali maquillage na bozomo na boye ozali smoke eyes eza couleur moko ya mwindu donc so lati lamba no moko ya mwindu eza pana posa kotsaba couleur ebelete na misu na yo nazo ebiso ke les belles dames couleur oyo okosepela nango nazo kende fête ozali fête anniversaire na bi pourquoi pas na partager maquillage na ngai na bino bato bolanda kangai na koloba mingi te kasi wana tolanda. Merci. Wana bomoni na socha papier collant na miso na pona garder ba fara papier nanga ekoyanga partout te et na socha la couleur nanga ezali ya chocolat wana na exhibino na socha la palette nanga ezali ya Too Faced palette donc na so benda couleur nanga na chocolat bien yango kozala kwa couleur nanga ya transition na so benda yango bien et na zu couleur ezali couleur ya moi champagne wana bomoni na socha la kaka palette nanga moko parce que les belles dames na linga ka vraiment palette au mingi loko na zaki na Genève donc mona mabloko nanga maquillage belé zaki te na manke ka palette nanga moko pour na sala misu na ngai et na couleur na ngai ya mwindu o ezali gel bomoni ke ba gel auto sala ka lokola ba wig liner gel wana nazo pakola yango pour na sala posa ke misu na ngai ezala mwindu lokola palette na ngai o couleur na ngai ya mwindu eza vraiment mwindu makasi te donc yango ke nazo gel nanga wana nazo tia yango et nazo sko couleur nanga ya mwindu na palette nanga wana na bakisi yango likolo pona ebimisa yango kitoko nde bozomo nazo tia yango wana nazo tia yango likolo nango pona ebimisa yango engengisa yango pona ezala pe kitoko. Tant na silisi wana na kobenda couleur na ngai bien na bendi couleur na ngai ya mwindu na couleur na ngai na tia liboso ya mwa chocolat pona esanga na ekoma kitoko pe sala propre. Et na koza couleur nanga ya pembe wana bozomona ya shampoo na kotia likolo makiki nanga pona esala nga couleur moko bimisanga couleur moko ya kitoko po bomonika ke soko tie couleur wana bimisaka biso couleur bimisaka penza misu ya kofongola ka biso misu donc na tie yango pe na benzi lisusu couleur nanga ozaki anniversaire to bande ko kende donc na bazaki patek na posa maquillage nanga ezala ebele zaki maquillage moko vraiment simple to na silisaki na misu bomonika ntaki ba fossile et na socha crayon nanga ya mundu na se ya misu nanga tant na silisi na koza couleur nanga ya mwindu wana na kobenda mususu na mwa se misu nanga pona ebimisa na se misu nanga epe mwindu pona esala kitoko. Et après là na kozo sikoyo o ezali mascara nanga la couleur ya mwindu na kotia mascara nanga mo ebele pona makiki nanga ya se ya misu emona na kitoko. Et on a aussi la slick nangai ozali ya faraju nazo tia yango bien wana ningaka slick o mingi parce que ça vraiment couleur à ma casté ce que ça na peau noire na ko que les belles dames au somba on pose donc 4 livres par mois ce que venda kana UK donc nazo pakola ngo wana na matama po bimisa matama nanga vraiment elongi ya feti. Tant na sisi wana na kopakola ozali Marc Gold Deposit pona ko ngengisa elongi na ngai ndi bomoni wana nazo ngengisa elongi na boyinde na ngengisa kelongi na ngai mais siko lingi pena sala video comment ya kola kiso ndenge ko ngengisa elongi soko zo kende feti tikela na commentaire na se ya video oyo na kosala video pona yo pona zawana pona bino donc nazo tia vraiment ngengisa elongi na ngai bien pona ko ngengisa elongi na ngai pona kosala yango elongi ya feti. Et bomoni wana nazo pakola crayon nanga ya couleur à rouge pour bomoni ki auto ça les smoke eyes donc ça tient ngo couleur à fatigué na munoko na biso et ko bima kitoko te donc yango na préféra ki ke na tia couleur o ezali couleur à rouge pour na ko tia crayon nanga esala ngo kitoko et bimisa vraiment smoke eyes nanga na elongi pour sala ngo kitoko makasi. Et na pakoli couleur nanga ya rouge wana bozomona ezali ya marque pe mena ko tia kombo na se pona na kombo na sikote da ba biloko yoso na saleli ba kombo nango kozala na se ya video oyo. Tant na silisi wana na kolalisa crayon nanga pe ezali ya marque nazo tia kaka na coin wana place bomoni nazo tia wana kaka na coin wana pona ebimisa vraiment couleur nanga mwandambu ndi bomoni wana na tia kaka na coin bongo pona mimo bomoni de salisali kitoko et na bongisi pour bomoni ke moi couleur rouge le kaki mo ebele na bongisi yango pona ko tailler yango vraiment ke ebima munoko nanga ebima vraiment kitoko makasi et voilà. Merci beaucoup. Merci.
Bienvenue sur La Roche, de belles dames. Stéphanie La Rose, c'est pas comme c'est Bella TV. Hey, pas ça. Ningis, la belle dame, Stéphanie La Rose. ne bande pipo comme nanga na suka nzombe ya pambola bino nyonso ko bosana to soki video oyo bakisi implice na mtuna yo o aimer yango ekosala ngai bien pezala abonner na chaîne na ngai ozali ya La Roche na YouTube kosala nga bien makasi ko bosana te ko na Facebook na ngai La Roche aimer yango commenter tindela nga message na kozala wana pona ko répondre na ba question na bino nyonso. Merci na ba Boss Brothers, merci na César Ngadi, merci na mtolanda kanga. On tukutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye.